Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbong TV. Proseni na mama conseiller direct Mokonda Bule. Mama Mwilu ya wanga Nzitani. Atelemela biso mama poito wa kopesa yo mbote. Paki. Na komba tata mwana tumonyo mosan. Saint-Oye! Saint-Oye! Tobongisa maboko. Pe mitema na biso. Topesa mama conseillère direct Mokonda Bule. Mama Mwilu ya wanga Nzitani. Francine Mbote. Na kombo ya tata mwana pe molimo sana. Na kombo ya tata ya mwana ya tata molimo sana. Nous allons toujours continuer à monter. Tokosenga na mama conseillère za la toujours ya kotelema pour que ya mamote ya Mokonda Bule. Ba pied gauche Faki Tobongama. Na kombo tata mwana pe molio mosantu. Tokosenga na mama conseillère za ya kotelema pour que kopesa yemote à travers maman conseillère ndako ya mamote ya papa Simon Kimau Tangani. Faki.
maman conseillère, maman Ngai, na solola na yo mingi. Ya mwana mama na kutungisa yo kuna yebi. Biso tozali ba étape maman. Moto ya comprendre. Toko kwea te, toko lomba pe na nzete te. Mama olobaki na ndoto ke omonisa lo yo tobuki bamini. Mais mama esika o tozali esika na biso te. Nalobi kaka. Yo kendaka tout le temps na Kinshasa pour la fêter fête il y a le 27. Yo moloba na biso mama azala ezalaka te. Toyebi leso yo tikalaki awa les 6 pena lelo. Maman, cela veut dire Tina ezali. Lobi tozalaki na jeteki. Maman bana yo, bamoyi yo. Quel que soit le niveau de l'avion et matana likolo, suka na yango ikitaka na mabele. Tokongisa maboko na biso, pemitema na biso, topesa papa Simoki Mbamukia na limote à travers maman conseiller. Direct à Konzabule, maman Mwilu Mareke ya wanga Titani, mote na Kongo ya kama na Kongo ya Musa. Na Kongo ya tata, ya mwana, tata Mwilu Musa. Mikro ya mama. Na Kongo ya tata ya mwana pe tata molimoso. Nzambe na ngai liboso tosengi bolimbisi. Tozana biso ya kokokati na mokolo ya lelo mpona kozwa maloba. Liboso ya bana na yo batondi na bilembo ya ndenge na ndenge. Nzambe nango yebi mai bazali koleka na se ya ntango. Yango tosengaka bolimbisi. Topesi merci ndenge opesi biso souffle de vie. Maman Mwilu lelo mpona ngai ekozalaka mokolo moko extraordinaire. Napesi kaka merci na nyonso oyo bosali biso. Soki ezalaki bolingo na bino po ete na 2025 elekisela ngai awa na poto. Oyo elingaka bino yango na kosenga te esalemaka mpo na ngai. Pamba te soki natamboli ngai moko na kobebisa na nzoto tolati etondi na makambo ebele yango wana tokumiso mama Mwilu tala esengo ya bana na yo oyo ezangi biso boyebi naza lelika mama yo ozalaka très attentive na bana na yo bana no bazali kolela bandako ebele ezali kolela makambo mingi ezangi yo mokonzi na yango yango wana napesi nyonso na maboko na yo na mobu oyo ya 2025 makamusi ezala na bandako nyonso ya bana na yo tia biso bilembo na yo po ete mokili kokobanga biso ntango ekoki nzambe na ngai aka koswala bana na yo kanisila oyo batikali na bandako
na makambo ya ndenge na ndenge retenir bango na kopito na prison bisika ya pasi oyo tozali komona te. Zala na biso, fungola mitema na biso ti tokosilisa programme na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Mama mwilo ye. Mama ya mabota oye. Mama internationale oye. Sainte oye. Tata molimo santo oye. Mikamba oye. Ya solo batata na ba maman. Tango na biso ekomi musika. Lelo eza mokolo munene tokoki kozanga liloba te. Likambo esangisi biso na mokolo mwa lelo ya le 27 avril ndenge toyebi histoire na biso. Sanza ya avril ezali sanza moko très riche. Na bandi mama te yango nazalaki te ya solo. Ata na discours to na mabondeli tolandi maimalekaka depuis 1921 oyo mama mwila lobaki ete nazali kopesa yo maboko ayebisi papa Simon Kimbangu atenir parole na ye abetaki ngonga toyebi histoire ameli likambo oyo ezalaki ya pasi toyebi persécution na ye ndenge bahumiliaki ye ndenge amonaki pasi ya kobokola bana na ye batikalaki en bas âge mwana ya 3 ans, 5 ans et 7 ans. Papa Simon Kimbangu akangami akei mwana ya 7 ans balongoli na maboko ya mama na ye akei pe na relégation toyebi histoire ya papa Kisolokele. Mama moyo atikalaki na bana na ye mibale, papa Dialongana na papa Diangenda. Tonandi senete ndenge leke awa théâtre ya solo ezalaki pasi mama moyo amoni pasi po lelo likambango ekoma na niveau oyo ezali lelo biso ekomi esengo tokomi kobenga yango date anniversaire me mokolo yango ezalaka mokolo ya pasi. Toyebi histoire ya le 24 décembre ndenge tozwaki indépendance ya kosambela librement. Le 2 avril toyebi likambo nini esalemaki. Tokoti le 6 avril. Toke le 12 avril. Maman Mouilo apesi la première carte na ye na ba catéchiste. Lelo tokokumisaka Maman Mouilo. Pona nini tokokumisaka ye? Pona komba oyo yamenaki à garder l'ingomba oyo, à tenir tête haute devant ba colon. Toyebi ndenge banoko wana bazalaki vis-à-vis ya papa Simon Kimbangu balingaki ete œuvre yango s'éteindre. Mais maman Mouilo a tenu tête haute devant ces gens-là. Malgré l'humiliation, mais elle s'était dit, j'ai promis de donner main forte à mon mari. Malgré qu'il soit allé loin de moi, mais je vais continuer son œuvre, c'est ce qui est arrivé. Maman Mouilo est restée avec ses 2 enfants. Et avec quelle misère. Pour manger, c'était tout un problème.
Maman Mouilou. Un bon exemple à suivre. Batata na ba maman. Biso ba maman. Maman Mouilou n'était pas veuve. Elle était encore jeune. Mais mon mari n'a accueilli. Pendant plus de 30 ans, il y a Tikaleki et Moko. Va déranger un peu dans sa qui collègue. Mais après ça qui promesse. Qui a comme même œuvre, oyo tina suka. Maman Mouilou. Soko keko talaye au l'été alors beaucoup t'en quitté. Malgré biloko koye zalaki pasi. Bazalaki na droit que muto kabela bango eloko kolia. Mais ils ont survécu. Bayebaki teke mobali na ya zalaki nzambe. Tabotaki ba nzambe. Soko keko kabela bango eloko Bamonio bakangio. Maman Mouila lobi na kotika te. Maman Mouilou malgré pas sinaye menaki likambo yango de 1921 jusqu'en 1959. 38 ans meni likambo yango. A commissaire à mon asuka. Parce qu'il y a ce qui promesse. Promesse à ce qui n'a mon bali. Bango ba yeba kiteke. Papa qui m'a mozala qui nzambe. Mais nzambe ya ki pona binisa yo nangai. Aponi le poso oyo. Akokaki ko pona le poso nyonso ya lingaki. Ma pona ki le poso Mouilou. Le poso Mouilou nango ekozalaka toujours na pasi esika nyonso moto Mouilou azali. Azali kako vivre na misère. Mais papa Simon Kimbango monaki ete le moment est venu pour ya kobimisa l'homme noir na libulo ya azalaki. Maman Mouilou. Ce n'était pas un hasard qu'elle soit l'épouse de Papa Simon Kimbango. Le choix a été bien fait. Parce que ce n'est pas n'importe quelle femme qui va supporter de telles humiliations. Et physiquement, elle ne voyait plus son mari qui était parti pendant 30 ans. Spirituellement, il venait lui rendre visite. Parce que maman Mouilou m'avait parlé de cette situation, comment ça s'est passé. Elle voyait tout le temps son mari. Parce que Papa Simon qui va en prison, dans sa cellule, fermée de l'extérieur, mais il sortait pour aller rendre visite à sa famille. Mais qui était cet homme? Qui peut faire ça aujourd'hui? Lui, il sortait parce qu'il était libre spirituellement. Jésus était libre physiquement et prisonnier spirituellement. Et chez Papa Simon Kimbango, c'était le contraire. Batata na maman. Maman il a vangi si bisoawa. Tomoni yango théâtre ya solo. Mokolo yango ezalaka ya pasi. Ezalaka mokolo ya pasi. Et mokolo na ye atikaki mokili ezalaki te kasali une semaine, 2 semaines à maladie, non. Le même jour, azoloba nazoka bien et tout ça. Elle est partie, elle s'est bien préparée, elle est partie tête haute
souci na yezalaki mais basi ya banganga nzambe to ya baprophète bakotaka likolo te. Ye son souci était à préparer pour être mokolo wana soki ekomeli ye akepa ya nzambe na ye la vie éternelle. C'était ça son gros souci de tous les jours. Et c'est vrai, c'était une femme modèle, une grand-mère modèle, parce que je l'ai connue, je l'ai côtoyée, j'ai dormi avec elle. Une grand-mère vraiment, je ne sais pas comment la qualifier. Elle avait une façon de parler, jamais elle se fâchait, même quand elle faisait des bêtises en tant qu'enfant. Elle ne se fâchait pas. Elle va te faire des reproches, mais poliment. C'est comme si vous étiez une grande personne. Et j'étais encore petite avec mes sœurs, parce qu'on allait passer les vacances chaque année à Kaba. Maman Mouyoye, Maman Yamabotoye, Maman Kodelela Kabisoye, ya solo ba maman nangai, moi ina lo bango ezalité, na gardango pour moi. Di pai to utile to yebi, Maman Mouyoye. Elle est vivante, elle est parmi nous. Nous avons beaucoup frappé. Mais que vous avez tellement de doute dans ma camobélé, il y a moins à passer. L'ingomba oyo ezali l'ingomba ya molimo. Il y a une nzandazio, nous pouvons passer 4 na biso. Mais tu peux y avoir ya moté. Biso to sa ko détenir et loko ya motuya. Maman le 12 avril, nous avons un théâtre, tondani biso konso. Tango tiki biso, il y a solo kolele salaki. Kolele salaki. Mais tango tobandi kokende na cimetière, kolela yango tobosanaki. Tobosanaki kolela. Ndenge bomoni na théâtre, ce n'est pas une invention. Ça s'est passé réellement comme ça. Tomoni papa Simon Kimbangu. Tozali kotala boye toza komona. Ndenge naza kosola bino naza komona encore l'image. J'étais très jeune. Mais je me rappelle de tout ce qui s'était passé ce jour-là. Papa Simon Kimbangu, Banzali Kopole, l'espace, tout ça au la bango, mais pas très loin. Ndenge ka tozo mona ka tona biso après ski kuna. Naba ange. Moi je me rappelle, Bazalaki 2, Bazalaki 6. 2 Liboso, 2 na katikati, 2 na sima. Maman Mouilou na papa Simon Kimbangu. Balakisaki était ya solo bazalaki batu ya ndenge mosusu. Imbanisme oyeye. Batu bakoki kondima te. Mais oyo tozalaki banani bazalaka mokolo yango baza na kati ya sale oyo. Bazali tata Kimbangu. Ah, papa maman, vous étiez là, le jour de l'enterrement. D'accord, vous avez vu les anges. Ah bon, humanisme. Oui. Non, ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Hein? Oui. Ah oui, c'est pas donné à tout le monde. Et puis si vous n'êtes pas choisi, papa, sérieux.
parce que ici il y a des inspirés. Bisous ce que vous avez bien moi. La pied gauche, non, il y a la Moussa. Tu étais là, papa? Ah, d'accord, le jour de l'enterrement. Tu avais vu les anges? Maman m'a mis Kodia. Vous allez dire maman. Ah, l'exhumation mon acquis. Ah, d'accord. Ok. C'est-à-dire, ma camonio se zalakate que j'aime pas la saxonio sur les topaniens. Mama mouyoye. Mama mabotoye. Je te quitte sans l'anise, mon ami. Saladoki.
Merci, je t'écris. Mutuna mutu abatelele bonaye. Batu ya mabe bango bakoyebeka bayebaka pardon. Bilembo ya bato ya malamu. Bakobundisa yo na yo zala na mabondeli. Tambola na solo. Sokozo tambola na solo nzaka ko défendre yo. Mama mwilo ye. Mama ya maboto ye. Ah, mama mwilo mukolo wana ya solo alakisaki penzake akotaki. Pamba to tumonaki nga banda na botama. Mbala liboso na vivre sengo pe ya ndenge wana. Mbula makasi metobosanaki yango. Yango wana ba mama na ngai tola l'exemple ya mama mwilo. Eza facile te. Meto mekata muke même à 50% to modèle ya mama mwilo. Toyoka ni ba mama. Mama mwilo alingaki bolingo mingi. Soki azalaki na bolingo te, likambo mbela komisaki yango te tina suka. Me azalaki na bolingo posa na ye bato babikisama. Alobi na kopesa yo maboko atikali na lingomba. Physiquement atikalaki lisusu komona papa Simoki Mbangu te. Pona 51 papa Simoki Mbangu akende. Tayoki yango kaka na sango. Me bazalaki na bango kokutana ntango nyonso. Aza koyebisa biso ndenge bazalaki kokutana etamboli na ye. Soki aza koya ayebi ke ye wana aza na nzela aza koya. Omona azwi position atelemi abandi kobongisa ndako ayebi ke azali koya. Ya mwana ba mama na ngai na ba papa batata pe bino pe lisusu bozali bana ya mama mwilo eza boye te ya batata oye mama mwilo abotaki pe batata yango wana oyo bakotera biso ntango nyonso tosalelaka yango koyina eza eloko mabe. Relation eleki nyonso de bonne relation parce que mokolo mosu okozala na problème moto akosalisa yo peut-être ndeko na yo te mais oyo akokombela yo à la minute omonaka moto boyebani une connaissance tellement ozalaka bien soit na bavoisin na yo bakoya kosecourir yo mais yo olobisaka bato te osololaka na motu te ntango likambo ezwi yo bato wana bakoya bana sente oye ayaya paroisse pilote ndenge na bolobaka tokoyeba yango nani boyebi yango te pourquoi napesa kombo wana slogan wana la paroisse pilote. Elle pilote qui et comment? Pilote ozalaka en avion eza boye te pilote azalaka na avion bongo biso toza kopilote banani mais tokoyeba yango le moment venu tokokamwa tokoloba ya solo bipai tokusi nde toyebi bipai tozali kokende basurprise esili nani te basurprise ya minene ezali koya amama ngo alobaka kaka boye oui tolobaka kaka boye parce que chaque chose en son temps. Nzambe c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Mokolo ya koloba kaka petit sifflet likambo na ye ekokisami tokokamwa. Mais on a été averti. On a été mis sur ton groupe, on peut saler là. Toko sanate. Est-ce que vous savez que je peux faire un peu de power pour la mémorial na paratonnerre papa c'est la qui biso. Tu fais ça qui est? Biso non sur ton PC papa pasteur. Ben de là pour ton PC, on dirait que pour la paratonnerre na paratonnerre na mémorial. D'accord. C'est un peu oui. Maman lobi maman moya kufa te tozala bandimi biso topesi alors tokopesa mama bana na yo ndenge balobi biso topesi biso mpe topesi te maman mais opération ya paratonnerre ezali sur 3 phases 4500 batinde basengaki biso date victoire ezali le 25 mai
Donc tukokuna na yo mali mama. D'accord. Mabondeli kubosa na bano nyoso tusalia bati pour soko lobika tosali. Et ça pour votre petite maman lobi tukopesa. D'accord. Merci maman. C'est très important. Tu fais ça. Et ça Natina. Merci. C'est bon, ce qui tient ça les bandits. Dans le but que bon mais la maïté, il fait chaud. Enfin moi je suis pas chaud. Hein. Mais je sais qu'il fait chaud pour certaines personnes. Pour qu'on ait la maille. Mais tant que tu mets la rappel, tu as une idée. Mais tant que tu mets la, tu vas dire ma solo. Oyokaki, oyebi ah, koyoka wanana oyebi alala. Ah, nzabela ngai. Lelo mokolo nani? Mama Mwilu, qui a wana zitani. Oya lobaki akebole la biso zanani. Mama Mwilu. Kaka ye Oya vandisi biso. Bon, bimana bino. Donc, le bec à ma solo, le bien à dessert, le super café si possible, il n'y a pas de souci. Oui, c'est carrément. On a choisi la scène, on a choisi c'est le maman, on ressemble à sous-souté. Français, maman, je ne sais pas comment prier parce que je ne reçois pas ce que je demande. Je préfère rester à la maison. Et c'est à la maison que tu vas voir ce que tu demandes. Non, maman. Oh, il faut y avoir pesa maboko pour maman. Moi, la pesa qui maboko, moi, qui passe. Bisopé, tout le monde a passé à moi. Il y a bisopé pour essayer un peu allégé. Malili kaka, peut-être, montonini, mais. Bango bayo qui passe à moi, il y a passé, bakagi, bamususu na ma chaîne. Toyebi à moto, toyebi te. Toyebi. Oye batei biso to bomba pe to salela po mokola suka to zwa kobikisa mana pombo ya tata ya mwana pe tata mo musomo. Amen. Amen. Saint-Oye. Le 27 avril oye. Oye batei biso to bomba pe to salela. Oye te mokolo moko ekozela biso. Oye tukoya kozongisa kambango ya tata Nzambe. Papa Simon Kimbangu atikeli biso mama Mwilu awa na fete ya 27 ezali na tina. Mayele binyawa eza ya motuya. Soko yoki yango na matoya ya bonzoto okomema eloko te. Mais soki bafunguli yo matoya ya molimo okokomprendre makambo ebinyawa mpe tokoyoka yango lisusu te. Tobongisa mitema na biso pe maboko na biso toyamba exhortation ya mokolo lelo mama conseiller direct apesi biso na kombo ya tata mwana pe molio mosantu na kombo ya tata ya mwana pe tata molio mosantu.
na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo mama Marie Louise Jangenda Francine biso ba mama na yo ya Paris Saint-Ouen to yebi boso na yo pamba te yo zo ko représenter apasi mo kimba mo tiangani na mokolo ya lelo ya 27 avril mokolo monene etemwe dimanche to yoki mate ya makamisa lika tinsika oyo ya ko na sena ina pezalaka pasi lelo ekomi mokolo esengo pato mama mula monaki lelo ta biso ba mama tezo ko sepela ya wana mama na pona lelo biso ba mama na oto ko senga na yo ozala molobeli ndeni yango ozali molobeli pasi na sa tango leki biso tala ba mama na yo ba maladi ba mama ebele bazalaki na posa bakoma esika oyo kasi bakoki te oyo bazali na babeto pito na bandako baza ebele tokosala na lisusu tokotia bolingo kati na biso pamba te bamama te biso batokotongaka papa nyangenda ya lobaka ke bamama mokili batongaka te me ya abetaka tolo na biso bamama kimbangusa ye tokotonga me koyina eza na biso mama toza na babimemi kati na biso sengela biso bolingo tozala na bolingo pamba te bolingo nde ekobombaka mabe nyonso to toza na bolingo sekoyo toza nango tokosala mutu moko mpe makambo nyonso tokosala ekokende ndenge yo nzambe olingeli yango yango wana mama toye koseka mpe susu makasi pamba te kotambwisa bamama ezeli bakosakana te sengela biso makasi pamba te to toza na makasi nde tokosala mosala na bino ndenge yango bino koye kosengela biso fleur oyo toye nango eza alliance oyo toyekoseli liboso na yo na makasi oyo toyekosenga tosengise boye na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen.
Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV.